Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, École, magazine d'actualité, Mbote Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora partout, la confiance, peu fidélité, Bopé Sarabiso, et surtout que tout ça, Ragnonso, Yakoluka, Kopé Sabino, information, Mokosir et à temps réel. Édition Mokolele, édition Asika, Yango Oebandi, édition Mokotobe, Tango vraiment, avec impact dans l'idéologie pour tout le bas. Maï Mazakole Kanakati, République démocratique du Congo, Moka Patrice Emery Lumumba, Moka prophète Sani Raphaël Alaver, Moka Simo Kimbangu, Moka Bandeko Ndenge, Maka Histoire, Laurent Désiré Kabila, Joseph Désiré Mobutu, Joseph Kabila Kabange, et l'autre Zana, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais esa édition moko oyo pour nous seulement comparaison mouké ya kotala pendant 18 ans ya règne ya Joseph Kabila Kabange. Non. Des mandats oyo Félix Tshisekedi Tshilombo aza au pouvoir, aza aux affaires. Est-ce réellement tout koloba keba avancer eza na kati ya mboka oyo? Est-ce que réellement tout ça a devoir ya continuer koloba c'est Joseph Kabila Kabange? Est-ce que réellement vous avez vraiment un privilège à remarquer aujourd'hui il y a des changements que Mboka offre vraiment avancer positif et salami différemment dans 18 ans Joseph Kabila Kabange. Et si réellement est salami to est salamité ni est sécurité sala pour que tout le Congo moko ya malamu et que permettre que ba congolais bazala heureux ya koloba réellement que bazala kata mboka la bango puisque nous ne sommes pas toujours censés à tout moment ya ko kimaga mboka oyo pour que vendre la mboka ba paya. Nous ne sommes pas toujours censés, à tout moment, même un pays où est-ce que le Congo, c'est que le Congo, biso to ko banga ba esclave la bango to ko la bango ka pour la bilo ko lia ka pour la ko mela to mo ki même social mboka na biso moko. Est-ce que il faut to continuer kaka bongo ou to sala ndenge nini? Peut-être ko tango tanga quelques messages ya bande ko bati les belé mais nous la fois passée que le quand on esprit à plateau sous ma casse donc tu vas se remettre autant moi message mouké mais c'est là et qu'on empêche peut-être bandeko pour boti na ba voix c'est notre peu ba message na bino comme d'habitude avant de la édition sur Sika to linga d'abord to le niveau régie bolanda élément mo ki to boy ba à partir à lelo ce qui aux imprimerie na yo au lieu au somba ba bloko ya imprimerie ba bloko ya Sika to occasion boy ba ke Congo Tonnerre azana a repéré sabino ba matériel nyo surtout besoin besoin ya ba imprimerie ya ba primo ko malamu pe ezabilo komoko zo uta en direct dans Europe ya occasion to Sika okozango oza ko uta na Europe à travers Congo Tonnerre ko so ba en ligne pour que ozwa ben ko tikelango avec impact de l'idéologie dans l'aspect publicitaire bango et on réveille sa presse c'est plateau pour que to banda édition la biso ya Sika. Nous sommes
Marché Express Bureautique Med en cycle, nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, Réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup à Tobandi Sikoyo Masolo. À quoi ressemble le pouvoir de Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans, il n'y a rien naïe. Certes, Congolais, Azokamwa et Sengomouké, na départ ya Mobutu Tango Laurent Désiré Kabila à Kotaka. Bah, oyo bazala kata mboko ba yebi yango. Tout le monde a commenté est-ce que Babiloko et comment ba primoko ya bien. Tout le monde a commenté est-ce que Kanyamaka se sera avec service national, bah ça va contenir partout pour que Congolais azota moya ko somba semoule, azota moya ko somba huile, azota moya ko somba sango, na ba primoko oyo l'état à chaka. Tout le monde a commenté est-ce que même ba combi automatiquement komata, total na face à face mais avec logique oyo il y a le pouvoir wana bazong sa biso na zela fimbonde tambola pour que même ba receveur ba ko za la propre ko kota kata mituka ko réserver place na bango pe ko vendre ba client ndenge mo respect. Tout le monde a commenté est-ce que criminalité est diminuée à la kata mboka oyo. Quand moi période voilà il y a Laurent Désiré Kabila. Mais quand Joseph Kabila Kabange a contre le pouvoir, tout le monde a dit surtout tout le monde a qui. Mais est-ce que réellement 18 ans Joseph Kabila Kabange est apporté à Bisso bonheur? Il y a des alliés en rapport à autre ce que tu veux le Oyo. Dirons-le, n'a bien clair, n'a ni pour ni contre, s'il vous plaît, pour te dire en rigueur. N'a ni pour ni contre. Donc on parlait si Joseph Kabila Kabange 18 ans, on met à moi histoire mouké, dernier règne de pouvoir des alaki. Donc, on met après histoire. Il y a de quoi IDPS au lieu de pouvoir avec Félix Tshisekedi Tshilombo en tête. On se coupe sur ma solo. Puis ensemble, il y a des règnes. On a Oza. On a le Félix Tshisekedi pouvoir. On a Joseph Kabila Kabange. On a Kélélo. On a le choix. Dans Zéla Mando qui s'y colle. Donc, on a trouvé entre les deux temps, les deux périodes. Ni ni truc bimisa pour que Congo ait Kéné Liboso. Ce qui peut-être qu'on soit maté. Pour inviter les comme derrière plateau écrit va faire sur plateau on a besoin de plateau c'est quoi plateau kitoko tu as ma condition sengeli donc il y a vraiment au côté au tokato aux à l'aise pour que s'exprimer dans ma condition il y a malamu durant 18 ans Joseph Kabila Kabange ba milliards de dollars na mboka oyo et bungaka durant il y a 18 ans Joseph Kabila Kabange peuple congolais azwaka esengol sous te oyo elingaki asepela yango la période ya Laurent Désiré Kabila la gestion de Laurent Désiré Kabila moi 3 ans moi 3 ans là toyebi ambiance des arana kata mboka ba conteneur toyeba ke ba bloc kanyamaka sebelo ko ta kata service national yango ekomaka na temps Joseph Kabila ba conteneur na ekomaki ba souciette ba policier donc tolongwaka na social ya kosomba semoule ekomaka ko place to ko futa ba amende pa ba policier. Durant 18 ans, Joseph Kabila Kabange, tout le monde comment est-ce que bah, milliards de dollars y a moka et comment qu'on se disparaître dans ma destination moko inconnue auto évité. Oyo to évité yo nangai. Exemple 350 millions de dollars y a 6 communes est-ce que Keda ngalabino to évité. Bah entreprise de à l'état et comment il diriger ba membre ba famille. Comment il va privé, même entreprise de à l'état et kufa lango. Entre autres, tout le monde on attrape les comment le hosto là ba embouteillage belé
etandami na banzela surtout na boulevard Lumumba po bato ya ngamba masina oyo baza loka bakote ya bakartier bapela à l'époque babanda koyeba mpenza na boulevard te koyeba boulevard ezalaka mpenza mwa so azokeloka barompoint ngamba ou bien azokeloka baipen mais kosalela zando mpo na bango to ville ezalaka toujours na rail ya train balozala bango train na bango na facilité bakei na bango mais depuis peu on a très kufaka le ozomona même bambouteage eleki makasi na baboulevard Lumumba c'est parce que nzela wana ya train ekufaka durant 18 Kabila Kabange tomonaka comment est-ce que bato akomi kokufa ebele na mboka oyo na nzela oyo tolokola baassassinat crime contre l'humanité tomonaka comment est-ce que bato akokufa ebele même na partie est ya mboka ezaka lelo te ezaka 3 décennies plus de 3 décennies oyo ya guerre na partie est ya mboka ezosalemaka bato akufaka bakufa se okufa eza te to bakeye bandi lelo te eza guerre ebandi depuis kala mais durant le Joseph Kabila Kabange puis la pouvoir bato akufaka mpe ya trop na côté wana assassinat kutu na niveau même ya province Kinshasa Katanga ezalaka mpe ya trop surtout crime contre l'humanité toyebi ke ezalaka ya trop entre massacre oyo toyebi ya baadepte ya bundu dia Congo ngala bino toyebi comment est-ce que baadepte ya bundu dia Congo mingi bakufaka toyebi histoire ya Kamoina Sapu tokobeta histoire nango aso tozwi loka moko oyo azali loka batémoin mpe na kati ya makambo yango aye ayebaka babundu dia Congo ayebaka Kamoina Sapu yaka plateau yango oyo tokovanda tobeta masolo wana ndenge nini bandeko na biso bazalaka massacré bacrime ezalaka ebele ya ndenge na ndenge côté oyo etalaka social surtout toyebi ke baenseignant bazalaka mal payé baenseignant bazalaka mal payé na basalaire ya 45 à 60 $. Pembe mingi ya baenseignant bakoma kovanda bandaka baparents parce que bazalaki incapable bafutela bandako NI kokolo bakuti bazalaki mobe ebele donc pasi ezalaka vraiment ya koleka kaka na kati ya mboka na biso malgré tokomaka komesana yango puisque tokomaka na suka otali ke okima wapi Congo ezalaka mboka na biso moko mpe vie ya bakongolais mingi ekomaka so basalama professionnel na poto asili na mwa 100 €, mwa 200 $, nde bozosovaka mais na cadre ya vie boye baentreprise ezalaka lisusu te baentreprise toyebi kaka oyo tomona lelo oyo mpe mingimingi ya baindien oyo na bachinois oyo bakomi kosakana na biso lelo oyo bakomisi biso lokola bapapier hygiénique na bango ebanda mpe depuis monde ya Joseph Kabila Kabange mpe na entreprise monene oyo toyebi ke bakinois bakoma leko mipesala yango motema lokola baentreprise oyo badini baparis foot babiloko wana nde yango tozomona lelo oyo bakinois na bakongolais mingi bakomi kovivre nango côté oyo etali basalaire ya ba-FRDC toyebi ke FRDC abandi kovivre misérablement salaire ya malongo ezalaka te bakoma loka bamandia pendant 18 ans Joseph Kabila Kabange nalingi bona makambo aloba oyo bien bozano ya rigueur epalanga te parce que nakobeta mpe histoire ya pouvoir ya lelo sola si makambo Joseph Kabila nakobeta mpe histoire ya pouvoir ya lelo kaka na émission oyo tozala bino awa donc so oyebi ke oza mutu ya Joseph Kabila Kabange osepeli na pouvoir na ye ono oloba ezoswa yo tia na se kobenga te kitisa motema okoyoka mpe ya bandeko oyo baza pouvoir lelo oyo nakoloba mpe ya bango parce que toza bakongolais toza obligé ya koluka komema kimia ata tolobi te tokufa balamuka toloba pour que to se dégager parce que mboka oyo ezoko appartenir yanga na yo tozala besoin ya kimia na mboka oyo tozala besoin ya émergence ya balamu na mboka oyo tozala besoin tovivre ere na mboka oyo yango ifoseri toloba ya mabe pour que baautorité baza sur place baluka chemin nini ekomema biso na kimia baprofesseur to mpe baenseignant bazali bokovivre bacondition ya mabe durant 18 ans Joseph Kabila Kabange preuve de boye bakonse bakomi kovivre monsieur bakozonga même na bandaka baparent na bango bakomi kokanga mwa porte à vivre na oyo ete baprofesseur bauniversité kuna kutu na parlons pas parce que bazalaki même pas protégé na oyo ete lokola baassurance ya bamaladie to mpe garantie mwa sociale bazalaka nango te donc baproblème elekalaki ya trou toyebi te bref tolobaka ezalaki bagestion mo aussi chaotique bagestion mo chaotique na durant Joseph Kabila ya gestion Joseph Kabila Kabange toloba te ke ezalaka malamu en conclusion po tobe koconclure ba muke toyebi ke gestion Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans durant 18 ans ezalaki chaotique mboka ezalaka mpe trahi armée malamu tozalaka na yango te boyebi
armée malamu tozalaka na yango pe parce que tu sais comme la mukolo moko te que soit disant bazo recruter ba militaire pour former bango pour que ba garder mboka ya biso to tikala ko mona yango te durant mandat durant pouvoir gestion Kabila Kabange. Donc il y a un recrutement militaire et ça l'a même ma policier et ça l'a raté. Cause tout ma policier le on est commis, ma policier va comme kanga, a même pas déontologie policière, a même pas éthique Moussa nae, a même pas comment c'est que ça vous savez professionnalisme, ming ba bien on dit oh ba yebi ke, ba ça policier ba uta c'est ba garde civile, na ba gendarmerie, ba on dit ba mati on a mis tout la bango. Mais ming ba tikali qui faut foi. Donc la conclusion et puis si nous sommes pas éviter quelle tragédie tout au bituna. Quelle tragédie au Kamui. Quelle tragédie. Donc comme on a que ancien président de la République démocratique du Congo Apolline Lelo Zela Yamano qui peut abomber peuple pour que Azon a le pouvoir. Donc tout au bituna tout au Kamui pourquoi le Kaboui. Mais quand même exact que contexte il y a Lelo actuellement, exact différemment, dans le contexte, il y a 1997, autant Laurent Désiré Kabila a son pouvoir. Bah, une histoire, Laurent Désiré Kabila a bunda pesati, avec bunda mingi na kenge. Na kenge n'est-ce qu'il y a salé maka. Mais, partout, il y a un compte, c'est parce que le peuple a bayaka déjà pouvoir, il y a Mobutu. Le peuple a les maras souffrance. Le peuple a bayaki ko baye. Alors, il faut que les à Kota. À côté, malgré ma trahison, l'armée Zalaka, puisque tu as l'armée Makasi, la Seriwana, la Faza, tu as l'armée Makasi. Mais l'armée Maboundara, parce que ma trahison Zalaka aussi, puisque la population peut aller sur Mobutu. Mais le contexte, ils ont différemment, n'est les lots. Tu ressens les langues. Tu connais ma parenthèse, mon qui. Mais avant de zonga, on dit que d'abord, on va régie. Avant ce élément, il y a mon surtout Oyo. Alingi réellement que ayato yamba na plateau oyo obi ko zali un vrai leader obi que ozala ba vision malamu ozala ba qualifier malamu pour la mboka no Congo modekolo et offrir le plateau oyo benga biso ba numéro là to ko yabo ça sport publicitaire na biso pour que tozonga na to landa ce que baso Italie gestion ya ba ndeko ya IDPS to ya gouvernance ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est parti la régie. Tu as mis mon mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba ye bakoya ko seleka rapport ke topesi mutu place tel ozomona soki désordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier te voilà okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC stylo rouge mais d'abord je vous rappelle que stylo rouge système déboulonnement oui stylo rouge ya chef de l'état on est ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on a Londres balobaki mo parce que tout ça bana ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment ba luka masina te ba wana za ba mascarade oh non biso population ba masina to temi lokuta ba luka ba poche na bango ba so luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango eza tuto kamba ko tana nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba o ba ko ko pour accuser urbanisme a coupé sa autorisation. Dernièrement, sur la qui n'a chez les disons urbanisme, tu as gagné donc dans ma ziba, à cause de cette autorisation de bâtir. À biso comme on a un tout gars bourgmestre,
kanga yango benga ngai osoma ba jama wana merci ndeko mopanzi sango bokeba ba maladie mingi eza koita na biloko tozali kolia nyama oyo tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuta ote koloba awa bakaya ba mort naturel eza na banyama mosusu sia mikufeli yo ekomikata otekeli baninga mais maladi ya ba mpox oyo bozomona tete ozokutepai na banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balider oyo bandimi koparticipe na développement ya bakartier commune pour ke mboka ekende liboso yango biso a na magazine Mbonda Ekolo tobengi balider ya solo pe tobeteli bango ka mbonda partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yango wana ya de retour sur ce plateau exceptionnel ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité tobeti masolo la première partie là oyo est à lui gestion il y a 18 ans, il y a Joseph Kabila Kabange. Touché comme un point Mickey. Si vous avez la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au hasard aux affaires actuellement, est-ce que réellement que changement est allé? La haute autorité de Joseph Kabila Kabange, est-ce que changement est allé? Est-ce que réellement changement est allé? Ce changement est allé, beaucoup de choses. Le numéro est là. Tout ça, c'est constant à pouvoir au peuple après ça qui a un peu confiance ma casse. Ce qui m'a dit que les premiers la Félix Tshisekedi Tshilombo bon pour connaître mais ça est vérité té. Pour besoin de mendiant. Pour besoin de Congolais essayer la seule comme pour mouifi. Mais ngai allez dewa à travers Mbonda Ekolo, Bible est Mbonda Ekolo, est Mbonda Kinshasa té, est Mbonda Congo centralité, est Mbonda Grand Bandundu té, est Mbonda Katanga té, est Mbonda Ekolo, tam tam du pays. À travers tam tam ya Moka Oyo Congo, on a appelé ça Félix Tshisekedi Tshilombo, ba message na yi. Moi la Moka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, papa na biso ya Moka Oyo. Nga aladewa en qualité ya moko ya bana oyo zali ko kamala mboka oyo na ko yebso le oge papa gestion na papa ezokende mabe makasi gestion na papa ezokende mabe makasi ba kosa yo te peuple congolais a perdu confiance à deux reprises peuple congolais a perdu confiance à deux reprises parce que peuple congolais a s'entendre et pas na yo amona ba avancer beaucoup positif que yako samba kuto yako accuser Joseph Kabila Kabange te que ba ibaki ba saki bote ba action na yo kaka elo ba pour que e corriger gestion Joseph Kabila Kabange peuple congolais azala besoin de comme mbongo na yo te que oh bango ba zo bloquer biso ba zo sa te ala besoin na ngote peuple congolais azala besoin amona ba action oyo mener sur le terrain pour que yemoko peuple asala analyse il y a pouvoir, il y a prédécesseur na yo, il y a pouvoir aux ali ko kumba. Lelo oyo, ba fait oyo. Bozako accuser Joseph Kabila Kabange. Ba fait yango papa ezo ko ba peka ati lelo oyo. Ba tu ba kei, mais ba même fait ezo continuer. Ezali entre autres, ba détournement et l'équipe trop na mboka au papa. Oyo e ko sala ke même ba promesse ozo pesa ba na mboka ezo se réaliser té. Détournement et l'équipe à koleka la moka oyo. C'est comme si batumoko baza confiance que ba kofitika ko vivre la moka oyo. C'est comme si batumoko baza babi que dans 2-3 ans bien dans 5 ans ba ko benga la bango la moka oyo. Mala muto yi bato piller to so banda banda kwa pi na ba pays étranger ola batumo ba ko benga la biso to ko mi bata makuna. Ne au moins sika mboka ezokufa yango wana côté oyo était détournement na parlons pas de détournement eleki ya trop na mboka oyo biloko na bawenze eza komata du jour au jour biloko na bawenze eza komata du jour au jour même lipa ya 500 francs congolais oyo Joseph Kabila Kabange prédécesseur na yo wana oyo pe a vivre na mboka oyo na ba détournement atikanga lipa na 500 francs congolais lipa le au papa et comme 750 francs congolais pe munene lipa wana ekita et comme sous muke lipa na 500 francs congolais zaka munene retirement musuni muke mais le au lipa na ekonda et comme sous muke mais mata prix comme 750 francs congolais deno oyo balakini
balinga kolia so makwanga appelle-moi dendo kamba parti il dia ke lengi wala papa yo posa quinoa oza quinoa fachi oyebi dendo parti to linga kawana boula de no bolelo e komi 4500 francs à 5000 francs congolais boula de no ezaka na 1500 francs congolais non le bango clairement non bon le côté non tu contacter gestion Kabila Kabange on la qualifié en gestion c'est une gestion chaotique mais le auto test que le auto ils appellent avancé panier de la ménagère kokene wenze oui on connaît que matière ba tout salaire prenez exemple vous avez un salaire il y a $50 yo commission à $100 maintenant vous avez un salaire à $50 après on se malipa 300 francs 400 francs mais on commission à salaire il y a $100 mais lui pendant 300 francs et maintenant on commis $750 au moins que tu tourner qu'en rond tu tourner qu'en rond dans $100 mais dans mon gars ventilateur et ça va marcher non $10 quand on paye $100 ventilateur que mamoko $20 la salle nini la salle de côté la salle de côté la tourner qu'en rond bon par contre on va foutre un bébé pamba pour le poudre le longi mais le message ya ngai la o etali ba fraude eleki trop na mboka o papa ma be eleki makasi impunité nous ne parlons pas impunité ne parlons pas ki bonga yo eleki ya trop na ba infrastructure te na ba surfacturation eloko o musala segeli esalema na $1 mais musala esalema aucun facture dans mon couleur combien $20 mais Moussa c'est ça $1 bah c'est mon côté à l'état na $20 bah mon réseau qui ne wapi na ba poche ya bateau bah pour koumi fi o bazoli ya yo papa bah c'est belé yango je sais là que le gestion na peu trop qualifié en gestion moko peut c'est le bonheur t'es pas congolais salaire oui que ça suffisant mais ceux qui parlaient de la ménagère et ça combattre et quoi porter bonheur goûter ok côté insécurité la matière de sécurité la moka oh sécurité insécurité côté à trop et ça c'est combattre insécurité ça c'est combattre tant que le ba kuluna ba comme il y a trop malgré présence il y a soi-disant pour quelques policiers sur le terrain mais ça quoi porter le côté koyiba kokata koboma et le qui a trop na mboka oyo zali sous phénomène mobondo oyo bimi awa la personne de bateke et continue la province ya la province ya Kinshasa mobondo baza Kinshasa baza la mai ndombe baza pe na Kwango ba cause même la kuilu pe bali jusque là solution monango dans nous et monalité aujourd'hui guerre ya partie est ya mboka oui tu es bien que ba commanditaire ba guerre wana bozo dénoncer bango ba connaître nga ba monani ba sultan makenga to mona bango na le autobe Joseph Kabila Kabange soit disant pas salaire kuna et bibi pe que ya solo na maloba bobisa que ba deux chef d'état le que Joseph Kabila nazali patron AFC patron M23 et monani pe lelo mais est-ce que l'état congolais a zangi pouvoir ya ko ramener Kimia ba Paziwala surtout la ville province de Kinshasa de ba kuluna bazali la ville province de Kinshasa est ba mobondo bazali nini ozo zanga l'état congolais pour que aluka be Kimia bisika wala que a continuer ko dénoncer ça souffrance et le qui ya koleka souffrance et le qui ya koleka na kotala nyo surtout wana période Joseph Kabila Kabange te nyoko amaki makasi na pasi na nzala na ba impayement na ba impunité na ba crime na ba tracasserie ndenge na ndenge tu as le pouvoir oyo ya fachi tracasserie kutu eleki sur ndelo pe boto même ba studio ba policier ba zela ba tracasserie routière eleki a trop ba embouteillage elekani zala bloko komata ba prix ministre ko promettre ba tout que la fin de l'année beaucoup de Thompson et comme bela weze et ça mi yango pété il est toujours en fonction à son salaire d'ailleurs après même pour démissionner pour le ballon lui était au côté de projet il y a ba kanga madusu bazela sans trou
bambongo bimi bamizela ti le mabulu ezali kaka trop toyebi te bambongo ekei wapi okele ba avenir okele ba quartier ebele bacommune ebele courant ezali te mai pasi gratuité de l'enseignement annoncé yango normal mais applicabilité yango sur le terrain na bacondition moko ezosimba kaka te okele bahôpitaux esika bike gratuité ya maternité mwasi oke kobota bazosenga sur moi quelque chose se na se donc c'est comme ici donc nyonso oyo bozozwa badécision ti boza kozwa ata moko te ezozala réaliser okele boye même na gouvernement provincial bakobimisa o bapesi ta bagrille tarifaire ya batransport ezomanifeste te o 1000 fois mais si le teo kao 4 000 5 000 suivi ezalaka te mais est-ce que réellement yango ezali au peuple congolais abala kozela pouvoir afaci est-ce que eza réellement au peuple azali kozela après 3 décennies oyo combat IDPS peuple congolais abale koluka mingi amona kimia na kati ya mboka oyo peuple congolais azokoluka asepelaki ntango abalaki faci au pouvoir ayebeke le oyo un vrai quinois un vrai congolais à pouvoir toyebi ke makambo ekochange mais oyo azokomona eza susu yango te est-ce que faci na ye moko président faci volonté ya kobongisa mboka oyo eza to eza te eza parmi les questions seke totuna eza parmi les questions seke totuna parce que tant totala tomona oyo eleki ezolekaka ta mboka oyo na oyo elekalaki c'est comme si différence vraiment ezali te mais oyo ke faci lelo aza na pouvoir aza na devoir ya koramener eselopo bacongolais est-ce que c'est trop tard ou bien il y a encore du temps? Moi je dirais qu'il y a encore du temps parce que le président Faci aza na temps surtout okoki koluka ke arassembler baeffort oyo kopermettre congolais abonga mais effort wana toyebi ke le président de la république n'est pas un magicien. Le président de la république n'est pas un magicien. Il faudrait dire moi azala batu oyo bako accompagner ye batu oyo bako accompagner eza banani eza ba constitution d'abord ya baza kati ya pouvoir bazo travailler na elongo mais bazo travailler na elongo majorité na bango baza na bolingo ya Congo te baza na bolingo ya Congo te ozo même ba ministre ba mandataire ya entreprise publique mingi baza na bolingo ya Congo te bango nde baza ba champion mingi na o etali ba détournement ba surfacturation ba vol na makambo ebele pe mingi kati ya bango bawusi na bapoto balexi batali ebele kati ya bapoto batangi na bapoto bavivre bapoto mais expertise moko malamu bayeli biso na mboka oyo ezali te baza baprofessionnel mais qui professionnel na bango ezali mingi na badétournement na bafraude na basurfacturation na impunité na bamabe ya lolenge na lolenge mpo na bango malamu bayiba mbonga mboka oyo bayi kosomba bapartement na bapoto mposi loka bavivra kuna bazaki na bapartement te baprofite basomba bapartement bayebi ke lobi peut-être moi eloko mpe kosala me pas pouvoir ebaluki bakimi bakele bango kuna mais yango te ekosala ke mboka o Congo ebonga yango te ekosala ke mboka o Congo ebonga mboka oyo peuple congolais azo s'attendre que le peuple d'abord ezala slogan te le peuple d'abord ezala eloko oyo kopesa eserepo ya bacongolais soki lipa ya 500 francs oyo Joseph Kabila Kabange atikaka lelo oyo ezokoma ba 750 francs c'est parce que tozozanga même boulangerie na biso moko c'est parce que soki Joseph Kabila aza na mot à dire epai ya ba indien wana to epai ya ba boulanger wana yango ke bakokelango même na 1000 francs mpe bakondisi yango mais pour le convaincre le peuple congolais à la l'aise, il faut au moins l'État congolais, la Kisabiso, à ta boulangerie, moko, au milieu de créer, qu'on permette que Kokisali partait la 200 fois, au peuple aller à ce pays-là. Le peuple d'abord, et bien, il papa Mbaoyo. Le peuple d'abord, il faut équilibrer la sociale, et bien dans la sociale. Que l'on a social à Mboka. Le peuple d'abord, il faut que l'on a santé à Mboka. La mboka baza santé za malamu. Le peuple d'abord eza kobongisa économie ya mboka. Tout ça balingi mboka azo préparer faire mandat na ye, faire carrière na ye,
pour que ake fana la poto te mais ake fana la gaba nundu asomi etandi mo ba si ferme na ye asaka ba bilanga azobokola ba bibole na ye azobokola ba mbisi na ye pour les ba congolais ndenge za la kake okanga mbongo pour que bata na mboka munde puis la mboka munde zelo ko sate ezaka ko bomba mboka pour rien ce qui le police est là donc ko vivre dans quatre ba province la biso moko et ko ça SNO. Le peuple d'abord il faut un bateau de pêche où le chef de l'État fait série à propriété biso tout le monde pour que et permettre l'État congolais a comme la chambre froide na ye moko a poser ma prix à Missi selon ye moko de la lingui parce que sur l'État congolais a la boulangerie na ye a la chambre froide à travers ma bateau de pêche et sur la Missi na ye abi que Missi oh les a 10 000 francs peu indien to ba particulier a te Missi na 30 000 francs. Est-ce que Congolais dit dans la zoba avec un bis dans la boulangerie dans l'économie du peuple ou bien dans la boulangerie dans la chambre froide de l'État ils ont 10 000 francs avec ce bon 30 000 francs. Lui par l'État du Malango 500 francs mais yo quand musuni on connaît ça même bébé à l'époque ça qui on dit par Kovo au fond au bis musuni kati chef d'État fachi ayebi yango à moi la limité chef d'État fachi ayebi yango à moi la limité. Quand vous validez ça la liberté voilà au bébé musuya lipa au tira sani au tche miliki ba laisse bébé au kapé musuya lipa bima to lipa le poste la poste peuple congolais a besoin à mon avion qui permettre que avec ça le tourisme na mboka na ye alors que le Katanga a foutu billet avion $50 qui a foutu billet avion le ko $250 aussi c'est parce que tout ça va vianter. Peuple congolais a la poste à mon bis il y a l'état ils allaient belé a été sur 3 4 5 bis à transport et leur mozaté à mon barrière à train à mon attaque ba kalo a pris le bimaka tangu ma etondi dans la agilité à mon que non ba maluku ke ba le maluku ti centre ville et ça là bateau mais ba chaque jour pesa ba prix moi ba 500 francs ba 1000 francs. Le peuple congolais a besoin de bonne gouvernance. A besoin de bonne gouvernance. Le peuple congolais a besoin de bonne gouvernance. Et qu'on a réellement que le peuple d'abord est un slogan mais il faut apporter un plus 4 il y a des Congolais. Toute question au niveau régie, on déroule surtout au Yébike. C'est un problème purement spirituel. C'est ça qu'on déranger. On a besoin de solution pour problème à qui n'a pas le grand chef coutumier Ibrahim Shams autrement dit ma plan ou la solution dans cela il y a bakoko c'est parti la régie. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazuli baku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan na yo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe na ye kolendisa baye oyo nanu bazuli baku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso boza na ba problème oyo etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso oyo tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème oto bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoe ba kosangisa yango. Na o ba bengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier ba o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoe ba kosunga bango. Comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors, tous ces pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nuance aux à la musicien, aux à la côté à théâtre, cinéma, aux à la joueur, tous les bakotombo la mutu, na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baebozuli baku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal au koyeba kozwanga bisika oyo nga nazali. Voilà. Ah mokoyo. Mais
Nini lelo o eza ko sala ke peuple abala ko se souvenir de Joseph Kabila Kabange. Pourquoi Joseph Kabila Kabange ici le o il y a des gens aussi parce qu'on se souvenir naïe. Bazo kalisaï. Joseph Kabila Kabange azaki mutu au Congo la ko kalisa na yete. Ako kalisa su yete. Anga tika anga la conjuguer na passé. Ba bo sala pa histoire naïe. Il fallait assez faire. Amilouka façon tout à comme un modèle mokobo. Pas la consulter quand même ma pays, ma pays monsieur zinga Afrique. Au bas le capé ma démocratie. Au bas le capé que nous vamos la peine ma passer pouvoir rester maka. Pas le capé muté mané utaki wapi. Allez ba consulter kaé. Mais là je Kabila Kabange Apolline Zela Mando qui pour aboma peuple congolais pour que azonga la pouvoir. Est-ce que, dans le contexte où accueilli, est-ce que réellement que Kabila a réussi? Dans le monde, nous sommes votés. Dans le monde, donc, nous comprenons pourquoi nous avons dirigé pendant 18 ans. On croit qu'on a un exemple. On croit qu'on a un vrai partenaire, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. On a un vrai partenaire, donc, source, on commence à consulter, ceux qui m'ont dit, moi, ça ne va pas. Mais le a comme un ennemi à Congo. Dans cas, moi, pourquoi? En vous disant, où tu as pu. Ou bien, ma belle est qui a trop. Diable a commis qu'on réveillait, diable a commis qu'on réveillait. Pour les amis à manifester, c'est pour la nid. Vous avez battu. Ceux qui veulent le peuple congolais comme au Kalisa, Joseph Kabila Kabange, ils ont dit puisque le pouvoir a fatigué, 90% des Congolais vont se retrouver té. Le pouvoir a fatigué, 90% des Congolais vont se retrouver té. Premier mandat ici, oh congestion, les gens qui congestion, ça va qui FCC cash et qui. Deuxième mandat en autre qui est dans Souka. Pour avoir dit, mandat fatigué, c'est la constitution. Il faut ici là, en 2028, Abou Pia. Ah, tu vois que déjà, tout si c'est 2025, pour tout en 2026. Et belé de ma promesse au chef de l'État après ça qui biso. Responsabilité au Azalango. Charge au Azalango. Est-ce qu'il a réussi en haut, même la 50%? Pour tout comme moi, 2028, attends, c'est réellement qui a passé qui demande à qui toque. Oui, tout le monde a un message de Salema. Bazele Beleza, ma commune de Beleza qui est enclavé. Le haut facha fongolise là. Ok, la commune de Makala, première fois, Makala me kontakuna. Ok, dans celle, Bazela Béate, Bazo Sala, Bazela Terjen, Bazo Sala. Avec qui coûte Salema. Mais les ça est Salemi. Ça côté de ma province. C'est le message de Salema appelé Mouké. Mais qu'est-ce qui fait que le haut Moka et quelqu'un qui a chaos à tout moment. Ni le oyo fait ce que tu veux retenir sur la vanille qui s'est dit que Alain de Olobi a trop. Mais le temps il y a trop, le bel Joseph Kabila. Il y a un 18 ans de pouvoir, le bel il appelle la moitié oyo, mais il n'a qu'on retenir la carte malobanayo. Papa Félix Tshisekedi Tshilombo, RDC, ils ont besoin d'un bon patriote. RDC, ils ont besoin d'un bon patriote. Un président purement patriote. Un président, moi, dose la dictature. Moi, dose la dictature et qu'on a le pouvoir. Congolais, nous, on a préparé pour la démocratie. Congolais, on a préparé pour la démocratie. Congolais, on a préparé pour la caille Mawa. Congolais, on a jusque-là, Moutou, tant qu'on a un président patriote, un vrai président patriote, on a une dose de dictature. Pendant un moment, on a monté parce que Moutou a Moïbi, Moutou a corruption, Moutou a fraude, Moutou a surfacturation, Moutou a détourné mon l'État. Ceux qui ont bêté, à combien de Moutou Mabé, c'est les qui ont la Moutou Mabé, 4 Moutou Mabé, pour corriger Mabé.
ça va moutou malamu, est-ce qu'il y a bateau au bazar besoin, il y a les peuples d'abord. Moi, nous, la dictature, nous avons mon chef de l'État. Moi, monté ma kanda, on m'a torturé, ils ont zangé pas n'abino mon kozamboka. Bon, même ici, nous avons fait un déconayo, même ici, vous avez ma relation naïe, même ici, bon, il y a malaka. Tant qu'on a quand nous président de la République, mais les choses, elles ont changé. Il faut changer ma chose. Vous voyez, vous avez présenté. Vous voyez, vous avez courage à l'aidewa. Vous avez expertise à l'aidewa. On commence à l'aidewa ministre. Mais tant qu'on a à l'aidewa, à ce qu'on répond positivement, la maison, on a dit qu'on nous comprend, c'est le peuple d'ailleurs. Papa, tandanga ifimo, topé, tanga même, atana, na zoana, ne va présenter un makaku, va présenter un détourneur à Moka. Pourquoi qu'on batte la bateau, on va pouvoir la mine au Mokozi? Pourquoi qu'on batte la bateau, à ce qu'on s'appelle, na moi makasi, pe, et là, on va s'habiter, mais à ça, on a pouvoir. Il faut dans sa dictature, pour que Congolais a zonga la zéla et que Congolais a bénéficié de Mengo ya Congo. Tant que nous avons dictature les réalités, vous n'avez pas si Congolais a bénéficié de Mengo ya Congo. Laissez aller. C'est comme si ils allaient à trop. Et tout ça là que, nous tous ceux qui va nommer le ministre, famille va saluer fait ça, Tongindi. Il faut avoir une nomination. Ils allaient liés aux familles à Moutou, à Moutou, conseil, à Kébissé, à Kéba, à Kéi. Prison, ils allaient la porte, c'est à Dakou Nabiso. Makambo est belé to ko le loté. Non ba mikanda ba message à bato oko na numéro mandambo. Ya bi to ko sango lelo en limité. Il faut Congolais azo essayer revivre la mboka na mais jusqu'à là Congolais azo essayer dire parce que mingi obasa la institution mboka baligi Congo te bazala po la ko détruire Congo. Bokoli bisangai en tout cas bazo sienga ke ministre et coquille, et Bela Kolobezali, donc on a les sous lobby pour l'attendre là-bas message, malgré la propriété à côté en côté. Mais là, bref, tout le monde a la différence entre gestion Kabila Kabange, la gestion, il y a pouvoir en place, où il y a mon café Chilombo, où il y a peut être sur Essengo, tout ce qui est dans mon café Chilombo, Amérique Kotala vraiment la miroir naïe. Amérique Kotala Baini, Obaza Katinaï, Amérique Kotala Bangoula, Obaza Setir Naï, Amérique Kotala Bandoki à Congo, a créé ma dictature, ma dose à frappe pour que les Congolais aient la chance. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne de télévision Monde École officielle. Pour que vous ayez ma réponse à la question de la dengue. Peu, vous avez une activité à la chaîne partenaire de la télévision autour de Canada chaque jour. Merci à Egrid Mateta. On se retrouve prochainement dans l'édition de Sika. Jusqu'à là, restez branchés sur le reste du programme de Monde École, le magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo.
apprendre et devenir journaliste. Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097.